siko bakaya boy to ebite to sa ndenge nini $4000 kolanda ya poto te ya na poto ina Bentley moro boy kuba o fala sa non clip ya siko bandeko. Bonjour, bonsoir. Mboti na bino surtout kasi nsu bolanda ngai. Ngai ndeko na bino kombo na ngai JMK, Jivens Mutombo Kapia. Nazana lisolo moko na ina betela bino, lisolo na betela bino. Ezala ndeko moko azali na Londres. Avant na Londres, akende mamuka ya ba classe. Esali ke akutani pena jeune fille moko alingi bakomi ko vivre na bon ki chéri ko vivre bakomi ko vivre wana basali 2 ans bolingoka ya bongo bongo bakutana ka bongo bongo 8 ans bavandaki ndako moko na Londres totalité année ya bolingo na bango seli 10 ans et quoi arrivé moi si betide na esili azongi Congo mobali patika na wana na Londres wana après temps ayaki okende France ko na pona osama makamne mususu moi si pe ndenga zonga ko ngono bika mutatangi libanda kwa mutatangi libanda moi j'ai moi ya bien parcours na ka ndetika benter wana ba nini azupe musala pa osala ba futaki $500 bon et faire ça là musala na langue thème mon anglophone langue thème ezali repo donc repo na chaque 13h pa bimara ba kutana garçon mo bepé garçon un peu alingi garçon un peu à ça la peut ça bien azo pe ka ba $500 pe na la fin du mois so totalité na bon salaire ezaba $1000 pe et au sala garçon na bino petit tu as bien il faut venir na balaye fi pas betele parcours à vinanga na le na Londres voilà et tu betele ka le sonde salara les passer à moi ça betara mais kokota muzindo pe na ono mobali boyebete abeta ki ongote c'est que garçon va vivre na moi ça après 6 mois garçon na bi maman nazo balayo abali pe moi si wana ba ko ko vivre basali na ye 2 mois ya bolingo libanda 4 mois nanda kubanda bali 6 mois déjà et arrivé garçon na moi cinéma qui vanda place ba fouté là et ça juste 2 portes le pont moko 2 portes porte moko eza mukolo lopango ya moi mobali ara na 2 chambres na salon porte wana mususu ya wana azovanda wana na mwasi na ye chambre na salon ba nouveau marié ba balani sika pe ba sai déjà 6 mois banda ba wandi ovanda sikoyo zoka yaya o azalaka na fiona bando vivre na ye yaya wana na Londres wana tikala kuna aza master mobile oyo mwasi na ya kala bali mais ba yebani teke bazala mwasi moko ndeko na nibula nanga très bien ba yebani teke bana mwasi moko mwasi pe ayebi teke mobali ona zana na Kinshasa na ona zalaka na Londres baza ba camarade ba yebani kate et arrivé pe mwasi na mbali ba vai na bango après temps mobali o ya Londres abengi siko masani na Kinshasa allo ah papi nini putain c'est oui nazoka bien neni yope bien ozo reconnaître nga susu nazo reconnaître te apesi na komboka ya kalabanda ko tumbola e kadiombo kadio masana nga e kadiombo ba prénom wana pe ayebite voilà ndezala kaka toyebi ke toyebi za les grands caméramans mo be muta ba montage o nga biso toyebi na Kinshasa comme des rails toyebi nga des rails mais toyebi comme na réalité mais toyebi nga des rails ndenge pe masana pe kadiombo ndenge nini santé voilà et au salapé kadiombo wana asi nazana masolo mo benina pistonné yo to gérant ngonga na yo master masolo nini asi non nde nazabe na mikili nga zara na Londres na longa na koma na France mais na pays immeuble moko boy na Victoire immeuble moko ya 4 niveaux nazana posa na modifier ngo posa la agence to kende na ngo Angola poto pour Angola pe déjà na pays immeuble mo à 2 niveaux souci na ngezali na ndenge na yo kelaki betide na yo na ndenge ba besinga ba sango vida betide na yo mutu zo fonctionner bien naza na posa o gérer lenga ba faire wana
na ya wana na Kinshasa na modifier immeuble wana ya 4 niveaux après to kenena Angola o sunganga to modifier su o wana poto ça l'agence moko il faut bana kotambola fort mon frère mais pour mes ara que confiance pour ça la ngam nga bien penga ce qu'on a na Kinshasa na vande pa na yo tozala na yo tinde to sala makama biso mbale to lali na to la muki na yo to landela ba faire wana pena très bien na yo ma ça pas bissier bon tellement ba là si ba avantage ba là talara ba salaire eza euro sur tu vas tellement $4,000 $4,500 sur travailler bien pendant la mois au se trouver na ba $4,000 $4,500 il y a pas ligne même qui a paniqué ça dit non pas mais te kufelite ma ça yo kita mais pas mais ça siko nazo vanda na chambre salon en plus na bala moina ya mayo na ndaku na moko ezate mais loko aka na posa na la pembeni na yo voisin wazana biso mokolo ndaku azana deux chambres salon moko na kosenge pa na ye au vent de panne mais si fika tous à la biso surtout ah ya yango bala te ya bala te voilà to travail ta biso misato on est ça la ta bien bon écoute félité moi c'est crépé quand deux à moi discrétion bika ba na mtema bende bazala kaka moi ça paie à longo pe France pe aéroport on dit les wow moi ça on a pe azui muninga na e mukolo pangu moi si patika la ki azolamba na cuisine bango pe pa ba ki aéroport bazui master na bango wana auti mikiliana bayambani master nanga o ba masa tokola na bango to beta ba bale masanga yo ba yo linga ba classe il faut ba classe on suka neni ba natuni petit moro berigan ya ki kuna na mikila singa keno opela mutu ezo fonctionner comment ça là ba futu ba $500 ba $400 mais na sepeli mais masolo na ngo pena masa ça pena sérieux et ça bien pour que to progresser to ke liboso pour talara ba la réserve belé wana moi ça pas tel ba avantage ba la ba salaire ba ndo pesa e masa immeuble mo na matonge ba leki wana pe ba ni ba monya ngo ba ndeko famille ya mobali azangi na potonde ba somela kié ba présentement makamne surtout ça va to comme palin ba kompe palin esika ya master wana ba koti pe ya lopango bon o ba ndo vanda awa to tchana ba valise a ba koti ba tie ba valise wana na chambre na ye abi masana c'est au chambre na ndola mais o yo yango vinya surtout kolianya surtout et pas ya maswa la elandi parce que yende mutaza na chambre et yende mutaza na moi sina lambaka makamtu to bando dami wana bon to ba vani pe na salon il faut pas bien parce que moi sina e aya papa botu nanga nini masana pa bengi ni klatie ya kaya na to mi mpa ya sikawa ni klate pe ko ya tala kabo Daddy petit Niclette. Bon, mon bal il faut et c'est intéressé. Oh, boye bani. Il habite non. Moi c'est habité mutu bon. Bon, azalaka mon bal to vivre na Londres 8 ans, ndak moko 2 ans bolinga libanda kaka bon. 10 ans bon. Ce sont les passés bon ils ont ngoma monsieur les quand on ndenge pinga na na Congo ya kinanga ni France bon siko bakaya boy to ebite to sa ndenge nini mobali oyoyo ayambi mutapota ye et papa $4,000 mobali azora ba $500 so ba eba pc fois 9 nango soki fois 10 nango imaginez ce que salaire wana n'est-ce pas c'est 3 mois pamba neni yo se retrouver na vie voiture ni otambo ça po ya na kolanda ya potote ya na poto ina Bentley moro boye kuba o fala c'est un clip ya siko Bentley kuba yo kolanda ya otine poto aye ezaka avani na ya wana ba se modifier ba immeuble ka parce que mukolo palin asa neni aboya mwasi patika na mobali na pona salaire to azana mwasi na bingana ya wana kende to abosa na nso na gérer ka ba faire na ba ya wana tout abosa na nso to sa ndenge nini donc place wana bo calculer très bien pena shida wana pour massa wana pe ba o mukolo lo pangu a kotimba na na liste yepe face mon poste moi yo bi 42 salara moi piston moi be atazo rata moi $1,000 moi $2,000 donc c'est ça ya na zo baté atika moi so wana pas vivre na massa na ya poto to aboksa masa wana poto azara na mosi na wana na chambre salon wana to basa neni imaginez po bon habité wana eza question na pesi réalité komaka
comme ça bino bo agir bo pesa ba réponse na ba numéro affiché na sewana bo benga appel bo tinda ba SMS donc de façon que non tous se retrouver na ba réponse na bino et ça malamu mingi vraiment papa na nga pitchen pesa nga réponse na makambo na zoloba oyoyo na yebi kozaka sage makasi frère Bunda pesa réponse na mutuna oyoyo na yebi kozaka maile makasi Irène Milolo pesa réponse na mutuna oyo na yebi kozaka makasi na ba réponse ba patient maman Mimi Alemba pesa réponse na question o na lobby Séraphine pesa réponse na ba question o na lobby chéri na ngai na pesi mbote BBC Mondonga na pesi mbote Aminda Laki ba gros bisous à trop vraiment la pesi ba doit surtout battu tellement basé belé donc na moi tena son nani na simba nani donc métis noir na ngai moindo mik kitenge na ngai atika inesse za bela ngai bebe alpha na pesi mbote pasta Justin na pesi mbote batunyo surtout donc Emma na pesi mbote donc batu bazé belé na pesi ba mbote trop donc balabi bobo sanate bureau d'échange toujours JMK ndetika na makambo quoi donc gros bisous ya trop bye.